Ma mission TV, le miroir du monde. Ça m'a été donné. Le Congo a besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin du Congo. Mon frère, nous avons le coup d'aventure. Kalawa nous a équivoqué. En 2018, Bamoni, Raïs a tiré pouvoir. A tiré pouvoir. Dans l'obaki na bango, pouvoir de Sengeli et Zonga et pas Yabaluba. J'ai été le premier. Pouvoir de Zonga pas Yabaluba. On a eu le cabrage maté. Moi, je suis venu pour enseigner la news christique au peuple congolais parce que le Congo est dans les dérives. Bazu Kabarata papier, Bazu Tang, sa président de la République, sans fondement spirituel. Mais président non, parce que lui n'est pas spirituel. On a un pasteur. Jamais un pasteur. Je n'ai jamais reçu un diplôme ou une ordination pastorale. Autant que la pasteur, mais battre la moussala basali. Battre la moussala oyo basali. Salanin basali. Ya molimo. Batala musala oyo bango basali ya molimo, résultat nini epesi zéro. Moi je suis en train de vous donner des révélations. Dans des choses spirituelles, je suis ni Moulouba, je suis ni de Bandundu, je suis ni du Congo central. Dans les choses spirituelles, moi je suis tel que je suis. État Yambo Kanamne Zali catastrophique, malgré tout les églises implantées dans chaque coin de la rue. Diable a kotaka na bandal chaque vendredi, abimaka dimanche na pokwa. Batonda ni na église na bandal, bayebisanga. Diable wana kotaka kuna autaka wapi. Diable wana kotaka na bandal chaque vendredi na pokwa, abimaka dimanche na soir. Diable wana avandaka na place ni. Sirène wana utaka ne bala fleuve Congo, avandaka na place ni na bandal. Bayebi place avandaka na bandal. Tozo ke nenge mokote. Bayaki pepo na kolamusa bino te, bayaki po na kolalisa bino pongi. Quel réveil? Est-ce que au Congo il y a les réveils au Congo? Réveil à Wezawa. Quitte l'aéroport Choya, au monde à Makambo, ils ont les canacati na bino. Bino besoin d'un réveil. Besoin d'un réveil. Tu peux avoir de bonnes intentions. Tu peux avoir un bon projet. Mais, projet, on a ce qu'ils ont une essence spiritualité. Projet, on a égal voué à l'échec. Bazo kosa. Bavanda webele bazo kosa. Ce qui va rester qui na crise, va mona état ya mboka na bino. Donc, bamususu ba na bawuti na bakananga oui baza ba congolais mais bawuti na bakananga bawuti bipai na bipai ngala zali kinois de naissance parce que na bota bana kalu fungula na yebi même bâtiment oyo mama na ngana papa nanga bavanda ki papa nanga saki policier Congo eza ya bangote ce qui bon limiter le Congo va à son éclatement à son effondrement oyo tokoloba na bango oyo wuti na kati ya nyose christique misale ezate bozonyo comme parce que vous payez le karma bozo payer karma mabe oyo ba papa basalaki yango oyo ezongeli bana de bla 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 bazo ko conduire ba konza mboka na ba erreur pona ko tirer ba enveloppe on a ba pasteur église de réveil ba pasteur wana na lobelaka yango na lobelaki yango wana ezali biloko ya ba bla 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 tokota la suite nango lelo bazongi na ba occupation na bango ba mendiant les pasteurs mendiants. On reconnaît un prophète quand il dit les choses ça s'accomplit. Yango na yeko lakisa na bino oyo euti na académie céleste. Ndenge ni Congo esengeli esala pour voir les jours meilleurs. Soki boko yokate ngana kokanga kaka Biblia na ngana zongi na poto mais na kopesa mino date ya effondrement ya Congo. Comme en matière spirituelle, quand on a zotala bato no so banturaka na osika. Bato na bakolinga mutu mususu akota te. Surtout si baby que mutu wana za na mayele mingi parce que nous araza bongo ndeti yo pe ba otiko na porte ya bolingo to kota akoki kolinga te nga pe na ebisi bato nyonso o bazali ko komela bango ke prenez docteur Pierre Petit bo komela bango te. Ma mission TV, le miroir du monde. Alors merci vraiment na bande connaître ça vraiment bozoratin côté la biso na ma mission TV chaîne à référence Ndega Martin invité sa fusée sur la Likambo na luka toujours actualité pour nous la Sabino les Congolais de tous les partout vraiment bo pesara biso confiance na ma mission TV ba mbote na bino nyonso partout dans le monde surtout na Moro Bombito na Pablo Sita l'économiste na Bingxing na niveau à Londres au bozota la biso ba maman Anto Aluta donc Antoinette toujours na ma mission TV chaîne à référence alors lelo vraiment na Zulibino mutumoko boromona na si batutu boka mo balba o lisusu abimeli wapi mais azaka mutu azaka congolais
au vraiment a épée na ba vision na pour la République démocratique du Congo, na religion au vraiment alingi a éclairci les Congo de tous les partout. Bomoni ming na mboka na biso ezara olali la muki okutaka ba actualité ezobotama koto batmusu balobi Congo bonga raté koto musu Congo zo bonga changement ezate. Alors le lot to la émission na docteur Moko Boromone awa to présenter na ma mission TV vraiment biso tout landa to ba aeli biso susu nini est-ce que azanganga to aza prophète aza pasteur to azali nani o vraiment alingi alobela makomba mboka ke Congo na biso bakanga yango na monde mulili. Alors est-ce que yemutu ako changer vraiment RDC? Alors to landa docteur o ya uti na niveau Europe aza na niveau ya Kinshasa o lelo Martin invité sa fusée na mbie na ma mission TV to landa image to koyeba nyonso na kati soki alingi nini et pas présent Félix Tshisekedi et pas présent au Autolongwa Kabila to landa to kanyoso ekobima na munoko na. Merci vraiment ma mission TV. Ma mission TV, le miroir du monde. On s'est présenté dans nous Ozanani et puis na RDC olingi osala nini pona batutu o ba Holanda o po mboka na biso e koma nango olali olamuki actualité zo botama seko botama yango sko tolingi toyeba ke yo ozanani po kosala nini. Bon, merci beaucoup pour la question na yo pour na mutuna na yo. Donc ba onyoso balandaka ba bilili na diaspora. Tant bazo monaka image, baebi que c'est bel et bien docteur Pierre Wapiti, moi qui dis wa Congo, l'homme de la news christique, véritable, vénérable prêtre de la news christique. Donc, ce qui fait que bon, j'ai fait 35 ans en Europe, donc on a vendu na poto, ça fait 35 ans, mais le Congo est entré dans son ère nouvelle. Congo est côté na ère mokonga na zobenga ère nouvelle. Alors na ère nouvelle wana, le Congo ne doit pas être accompagné que par la politique et les politiciens. Donc la news christique m'a été confiée et Pessamela Kinga d'abord pour le peuple congolais et par la suite pour le monde. C'est pourquoi na zuipe lo seba wana ke tango ekoki pour na kokita na kati ya Congo pe ko amener la lumière christique pour éclairer le Congo qui est dans l'obscurité la plus totale. Bon, la news christique n'est pas une religion ni un mouvement sectaire. Ni un mouvement politique. La news christique est un courant spirituel, courant messianique pour amener la lumière christique dans ce monde en dérive. Mokileza ya kobunga. RDC Ezaya Kobunga. Raison pour laquelle la news christique est là pour amener la lumière pour Congo Ezala éclairer. Et puis, la news, c'est en grec. Il y a toujours connaissance, boyebi. Netinga babenga les connaissants. Oyo ayebi. Yende alakisaka, ba oyo bayebite, po bango pe bayeba. Moni? Pour les ignorants, bazali ebele, naba insensé. Donc la news veut dire tout simplement connaissance boyebi. Boyebi yanini, connaissance yanini, connaissance ya makambo etali Yesu Christo. Pour batebele bazolanda Jésus bazolanda d'une manière aveugle. So ba ni ko tuna bango ba question même ceux qui se disent pasteurs, ceux qui se disent soi-disant prophètes, tant qu'ils ont posé bango ba différentes questions de la Bible, baza même pas na ba réponse. Donc la news christique est là pour apporter des réponses à plusieurs questions de la Bible qui restent sans réponse. Alors docteur, namuku c'est rôle baké aux pasteurs ou bien aux anani pour monde alelo komi nango l'église etondi tellement belé mutu na mutu azoya na ba makambo na ndenge na ye bato to ba otala ba ba loba ah biso to kanisi le rôle ali biso musala OK oyeka toujours na kati ya monde wana ngalingi au clairci bato aux pasteurs ou bien aux anani pour bato ba comprendre très bien ngala za pasteur te ngalinga pe jamais mutabe nganga pasteur. Je n'ai jamais reçu un diplôme ou une ordination pastorale. Hein? Moi, je suis docteur de l'église. Je suis sa pasteur. Je suis corriger pasteur. Je suis formé, je suis réformé
pasteur ce qui mabunga ezali na kati ya makambo ya Biblia biso ba docteur nde toyaka pona kozongisa batu na nzela pona ko corriger bango pona ko rectifier bango pona ko réformer bango omoni. Alors na kati ya makambo wana nga naza na église évangélique te nga naza na église pe de réveil pe te nga nazali na kati ya news christique pe apostolique. Les monde à part quoi. Bon esprit moko bien. Ezali à part. Ce que ezalaki à part te mbele na lobaka te ke bakanga ba église wana nyonso tout de réveil. O ekoti simboka na kati ya désordre doctrinal pe na kati ya désordre même ecclésiastique. mbele na lobaka yango te. Mais so bakangi to mona ba pasteur muku na baza wana to mona ba pasteur Coutinho ba pasteur baza tellement belé yo on dit malelo que ba pasteur wana ba travailler te. Et puis question européenne. Et mon frère opposé question moko liboso mi mama molimo olobi oyeli koluka la bato musala. Oso comprendre opposé ki question wana makamno se bandaka na molimo vie na yo po ezala bien. Il faut d'abord ebandana molimo. Oza d'abord spirituel avant d'être corporel matériel. Oza d'abord spirituel. Corps wane ko kufa ba ko kunda ngwe ko pola bangusu ba ko kotela ngo. Mais yoza nani? Yoza nani? So na pozo question siko yoza nani? Na sur ko pesa nga kombo na yo O pesa nga kombo no. Na loba o esenga na loba o ngana nani? Excusez, yo tozo poser nga ba question. Mais naza mutu. Mutu nini? Naza muto nzamba kelinga lelo pona sela nzambe donc naza mwana nzambe. Mais na oyebi soke bana Satan pe bazali, il y a des races. Génération de Caïn, na génération ya Abel. Bisono sotola tika kanzoto ya Mosuni. Mais bana ya Satan na bazali. Yozo moni na nzoto Mosuni mutu neti yo, mais na kati na ye aza diable. Bazali. Na kati mondo to vandi. Ozomona. Donc tozali na bango différent. Otangela nga ba passer wana, mais batala musala basaliti. Batala musala oyo basali musala nini basali ya molimo batala musala oyo bango basali ya molimo résultat nini epesi zéro. Le Congo est toujours dans les gouffres, le Congo est toujours dans les marasmes, le Congo est toujours dans l'obscurité. Malgré tout, il y a plusieurs églises implantées dans chaque coin de la rue comme des champignons. Mon frère, nous sommes journalistes pour nous bozo monate. État yamboka na mnezali catastrophique. Malgré tout, les églises implantées dans chaque coin de la rue. Toujours dans les années 70, toujours dans les années 72. Est-ce que les églises étaient implantées comme ça? Non. Tozalaki malamu. Tozalaki malamu. Dans les années 70, moi j'avais 7 ans. Nazaki na 7 ans. Nazokene déjà classe kitoko, makambo kitoko. Bota la résultat na bango. Toko juger bango à partir des résultats. C'est-à-dire la spiritualité qu'on nous a enseignée jusqu'à ce jour a amené le Congo nulle part. C'est pourquoi nous sommes venus pour réformer cette spiritualité. Ba passer on a photo zong sabango na banto tang sabango. Ba yaka tozo poser bango ba question, baza na réponse te. Tozo ke ndenge mokote. Ba yaki pe pona ko la musabino te, ba yaki pona ko la sabino pongi. Quel réveil? Est-ce que au Congo il y a les réveils au Congo? Réveil en Wezawapi. Kita na aéroport choya au monde makambo ezole kana kati na bino. Bino boza na réveil. Boza na réveil te. Quel réveil? Ma sœur, okoki kopesa kombo nyonso yo lingi. Est-ce que kombo eza ko refléter ba caractère na yo? Mais bino vous comprenez? Tozali ndengi mokoti. Vous devez comprendre ça. La news christique qui va faire de vous les véritables maîtres de votre propre vie. Comment? La news christique qui va faire de vous les véritables pasteurs de votre propre vie. La news christique va faire de vous les véritables prophètes de votre propre vie, comme moi je le suis. Naza maître yavinanga, nazo zela mtape sanga ba instruction spiritualité, nazali pasteur yavinanga, nazo zela pasteur ya côté yangate, nazali prophète yavinanga, nazo zela prophète mo côté ya ko prophétiser lenga. Moi je prophétise pour ma vie. Comment opposer la question? La news christique va faire de vous le véritable maître de votre propre vie. 1. Par la connaissance. La véritable et la pire et la haute connaissance. Les journalistes et RT de Sabenga Kiango. La haute connaissance sur la personne de Jésus le Christ. Alors, tant que vous avez connaissance, est quoi amener où? Et quoi amener maintenant à l'intégration avec l'esprit christique. Oyo bino bozo ko benga Saint-Esprit, bamusu bazo benga mpevia longo, bamusu bazo benga nyuma musambi, biso tozo ko benga esprit christique qui est descendu sur la personne de Jésus les jours de son baptême.
tant yo kozwa esprit christique et s'intégrer na kati ya esprit humain na yo nde siko yo ke na ascension netinga déjà na ascension j'ai déjà ascensionné mon corps spirituel ne touche pas la terre parce que vous voyez avec mon corps corporel touche la terre mais à l'intérieur de moi mon corps éthérique mon corps spirituel ne touche plus la terre nasi na ascensionné nasi na ascensionné c'est pourquoi mokilo ezolobelanga sur ce lot côté naza même na kobanga kufate pour nebi na kokufate je quitterai ces vêtements pour aller continuer mon ascension spirituelle et retourner vers la maison du Père. Alors docteur nalingi yobisanga na signification ya elamba oche awa sini ce qui est internet boromona nazalaka toujours d'écharpe écharpe eza couleur noso ezali na valeur nango même numérique couleur noso ezali na énergie nango oyo e reflétaka ozomona chaque couleur omoni ce n'est pas pour rien nzamba lobi na Moïse tango yo kosala nga tabernacle okotia rideau oyo ko séparer lieu parvis na lieu saint rideau mosusu ko séparer lieu saint na lieu saint des saints mais rideau on a fait la multicolore quand on parle de multicolore c'est-à-dire plusieurs couleurs. Mais pourquoi nous avons parlé sur multicolore? Pourquoi? Parce que chaque couleur reflète une énergie spirituelle. Alors, quand on a tchaka oyo, et signe ya sagesse et intelligence, signe ya savoir. Signe ya sagesse et spirituelle, mutu ya molimo oyo ya kotalanga, akoyeba ke eloko oyo ya tie, couleur wana yoza ko refléter zali couleur ya sagesse, couleur ya richesse, couleur pe ya mayele. Nazana droit ya mayele ya molimo et pénétrer esprit nanga. Alors docteur baninga bazana ba église ba pasteur bazana ba église nde toyebi ke ma otanga ba kombo na bango ezate ongi je ne peux pas tout expliquer parce que biloko mosusu ezali biloko ya news christique oyo akoti na news christique neto ko expliquer les différents signes babilembo oyo eza kotiama partout oyo batu bayebi tina na yango te omoni Jésus amenait toujours les 12 à l'écart pour aller les expliquer ce qu'il n'expliquait pas dans les publics. Na public Jésus abana ko lobana ba parabole mais akomema baye kolina ye pemeni abani ko pesa bango ba explication ya ba différentes paroles ngana ko expliquer bino biloko nyonso te soki yo ko kotena kati ya news christique maser nde yo ko nokoyeba on a la titre zobenga ezali croix en cours monto azana kati ya makambo molimo nda koyeba croix en cours ça veut dire quoi, ça symbolise quoi? Toujours la même idée, il y a news chrétien. Tout le monde a des musulmans, des courants, des chrétiens, des Bible. Est-ce que vous avez news chrétien? Vous avez besoin d'enseigner sur base de quel livre? Et bon, c'est aux hommes là, tu mot Christ. Christ, Jésus-Christ. Oui, c'est une mauvaise appellation. C'est une mauvaise, très mauvaise. Jésus le Christ. Jean le Baptiste. Ça, c'est une bonne appellation. Tous les biloko comme balé. Oyaza Jésus, oyaza Christ. Tant que vous avez Jésus Christ, c'est ça le bokangisi. Tous les biloko comme balé. Oyaza Jésus, abotama kepa ya Marie, akoli loko la bana nyoso, asali bikama mon côté, jusqu'à 30 ans. Na 30 ans, bah même sur les eaux du baptême. Quand Jean les fait entrer sur les eaux du Jourdain, qu'est-ce que Jean dit? J'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe. Jean a fongoli Jean misu ya molimo. Jean moni Christ abaniko kita. Christ abaniko kita lokola colombe. Aye ko kita na kati ya la personne de Jésus. Ba fusionner, a incorporer corps naye esprit naye ba komi bon mon corps moni nde yango moni Jésus beni koloba moi et le Père nous sommes un. Donc moi Jésus esprit humain oyo botamaki na corps ya Marie, Christ esprit christique
o bozobenga molimo monsanto ayaki akiti akoti na kati esprit humain na ye ba fusionner ba komi momoko. Alors tant to kobenga to Jésus le Christ, Jésus la personne, Christ était en lui. Mukolo ya kufa, qu'est-ce que Jésus dit? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc esprit Christ que bimaki Jésus tekali mutu lokola batu nyonso abandi ko sentir douleur de la croix. Alors l'air Christ azaki katnae a sentaki douleur wanati parce que le Christ a absorbé toute la douleur par la force christique qu'il avait. Abimaki na katinae donc yango le moni ba biso na kati nyos toza ko corriger. Nous avons la Bible mais ils ont retiré plusieurs livres de la Bible. Est-ce qu'autant l'évangile de Thomas? Non. Autant l'évangile de Thomas. Est-ce qu'autant l'évangile de Marie-Madeleine? Autant l'évangile de Marie-Madeleine. Et kenda wapi l'évangile wana nyonso tout. Oyo, ba père de l'église, ba zoaki yango, ba ke kokoma yango na apocryphe. Apo, ça veut dire secret. Ba zu ba livre mosusu ba ke ko bomba yango secret. Pona nini ba ke ko bomba yango secret? Pona nini? Parce que babuku wana ezalaki na masolo ebele ya makambo ya molimo oyo efungulaka bato misu ya molimo. Biso na kati ya nyonso christique tozali na ba connaissance wana nyonso tout. Nde yango tokopesa pour amener les disciples à être intégrés par l'esprit christique. Et esprit christique moto est comme maintenant à l'ascension. Si vous avez un esprit christique, on peut ascensionner. Okotika na kaka makolo na mabele yango moni ebele ya ba etukuluku ya ba passer boza na bango baza na esprit christique te makolo na bango ya molimo eza konyata toujours la terre yango moni baza ko te ya bino makambo mingi kaka ya mokili oyo boya bokozwa mabala boya bokokende poto boya bokosomba ba voiture boya bokosomba ba ndaku azo ko inventer jeep na ye azo ko inventer ndaku na ye. Ce n'est pas ça ce que nous devons enseigner. Colossiens chapitre 3 verset 1 à 2, ça dit quoi? Si réellement vous êtes ressuscité avec Christ, si, si, parce que nous sommes ressuscité avec Christ, bazokosa, bavanja webele bazokosa, soki ressuscité avec Christ, bamona état ya mboka na bino. Ngana comme mona neti congolais ne soazandoki. Pourquoi? Parce que ba agissement ezola kisate ke bozandi na kati ya molimo. Ba agissement na bino zo la kisate que esprit christique eza la kati na bino ba bima na nzela batala ba frère ba yaka na église na bango ndenge bazo fingana ba mama na ba wenze ndenge bazo fingana lokuta na kati ya monoko na bango ba passer lokuta so ba moni mbongo ba komi kolenga te oko citer pe ba pasteur on peut na koki ko citer kombote bazala ebele. L'autre lui a confié un travail. Quel travail qu'il a fait? Qui? Akimi azomona na lisusu te ba yaki na ye pasteur. Donc, yango moni Paul a que lobby si réellement vous êtes ressuscité avec Christ, point virgule. Cherchez d'abord les choses d'en haut. Docteur Tokataote. Là où le Christ est assis à la droite du Père. Les choses d'en haut. Makamu ya molimo ya likolo. Eza ma voiture te. Alors docteur, eza ma bala te, eza pe ma pangu te. Docteur, ngasko ngana tuna par rapport à Congo na biso RDC mboka na biso tolela chaque fois Congo ezokende na kokufa, Congo changement za la raté. To mona président o akotina si to lo belapo, l'église comme belé na mboka na biso koto msu, ba passer ba distraire ba to koto marambo belé. Comment que RDC na biso changement ezo zalaté? Président nyoso okota kaka o président mabe parce que mboka na biso lelo po changement zala mboka na biso ebonga lelo il faut esala nini tant que binonde boza ba docteur obo mona vraiment na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Bravo pour la question mon frère Matondo yango do moninga nazali awa le 12 septembre 2019 à la salle Virunga de l'hôtel Memling de 15h à 19h na kozala wana po na ko expliquer bino ba congolais comment ndenge nini esengeli bosala po mboka oyo ebima na kati ya gouffre
naza ko invité bino nyonso entrée zali gratuit toza ko invité ba konzi ya mboka toza ko invité même Fumuwaji Tunga toza ko invité même ba parlementaire naza ko invité même ba généraux ba policiers ba force publique naza ko invité même ba mouvement associatif naza ko invité même les 24 bourgmestres de 24 communes naza ko invité même la gouvernorat de cette ville Basalanini Baya ko assister na kati ya conférence. Pour conférence, nous allons parler sur l'avenir de la RDC. Donc, quel est l'avenir? Ce qui bondimi, le Congo va à son éclatement, à son effondrement. Oh yo tokoloba na bango oye wuti na kati ya nyoze christique. Ce qui bango bandimi gloire à Dieu. Ce qui bondimi ondimizara batu ba kota na église des noirs na monde mulili be comment. Ce qui bondimi le Congo va à son effondrement. Toujours expliquer bino makambo. Ce qui bondimite le Congo va tout droit à son effondrement. Bakondima oyo ngai na kolakisa na bango parce que mon frère na 2011 la news christique m'a été donnée pour le Congo. Ça m'a été donné. Le Congo a besoin de moi. Moi aussi j'ai besoin du Congo. Mon frère, chaque chose a son temps. Chaque naebisaki bango bomoni président Kabila Kabang ex-président a régné en 2018 après 2018 a kozala sous na pouvoir té il faut atika soka lingi a continuer na pouvoir et ko tourner les mabe na famille na ye biologique na famille politique na ye na 2018 bamoni Raïs atiki pouvoir té atiki pouvoir na lobaki na bango pouvoir esengeli ezonga epa ya baluba. J'ai été le premier. Pouvoir, il faut pas y baluba. Pour mon Congo, ce qui pouvoir, c'est la personne de Kasavubu. Mon Ghana, ce qui pouvoir, c'est la personne de maréchal Mobutu Sese Seko. Et puis, soyez les baïkos au pouvoir, c'est la personne de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et puis, Joseph Kabila a fait la continuité de cela. Et Tikali, Tribi Moko, Luba, Sikoyo, pouvoir de Sénégal, ce qui pas y baluba pour faire l'équilibre. Déjà, ils ont dit déjà. Ils ont pas Yabalouba. Mais quand j'avais dit ça, traité qui des collabos. Na poto traité qui des collabos. Moi je suis en train de vous donner des révélations. Dans des choses spirituelles, je suis ni Moulouba, je suis ni de Bandundu, je suis ni du Congo central. Dans les choses spirituelles, moi je suis tel que je suis. Dans le baki Esengeli le président de la République Félix Tshisekedi nalobaki bakopesaka ye pouvoir un jour pour récompenser ce que son père Nyunyu Wamayiwa Mukamba papa Tshisekedi avait fait. Na pensé que même pas le président de la République. Première fois ba kopesa na moni ba pesi Rasop président ya Rasop. Deuxième fois ba kopesa ba pesi président ya IDPS. Troisième fois ba kopesa ba pesi président de la République. Mais j'avais déjà annoncé cela. On reconnaît un prophète quand il dit les choses ça s'accomplit. Yango na yeko lakisana bino oyo euti na académie céleste. Nengani ni Congo esengeli esala pour voir les jours meilleurs. Soki boko yokate ngana kokanga kaka Biblia na ngana zongi na poto mais na kopesa mino date ya effondrement ya Congo. Le Congo va tout droit dans son effondrement. Alors tokoki ko empêcher effondrement wana. Soki tokolanda alors docteur, est-ce que le peuple a zone comme on a pas si misal les athées n'amboka est-ce que yo moko bien vraiment na katina misal les athées bozonyo comme parce que vous payez le karma. Vous payez karma, mabe oyo ba papa ba salaki yango oyo ezongeli bana. Alors bana siko faut ba sala quelque chose pour nettoyer leur karma. Pour ba se purifier yango eloko oyo ngana ye nango. Yango eloko ngana ye nango ndenge ni Congo ko se purifier pour modifier karma na ye. Tu peux modifier ta destinée. Ce qui ndoka ko changer destinée na yo. À combien plus forte raison nzamba ko changer destinée na yo té. Tu vois? Tout le monde est docteur na kati wana té tandis que basala nzambe nyonso bazaki wana na lobela ki biloko wana les 23 ou les 21 comme ça des bla bla bla. Bazo ko conduire ba konzamboka na ba erreur pour na ko tirer ba enveloppe. On a ba pasteur église de Réveil. Ba pasteur wana na lobela ka yango. Na lobela ki yango wana ezali biloko ya ba bla 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 to kota la suite nango. Lelo bazongi na ba occupation na bango. Ba mendiant, les pasteurs mendiants.
qui va courir derrière les hommes d'État, derrière les hommes politiques pour tirer à enveloppe, conduire à mal. Bazu kabakata papier bazu tant que président de la République sans fondement spirituel. Mais président non, parce que lui n'est pas spirituel. Il y a ya moli moté. Président Félix Tshisekedi. Oui. Chaque fois un président a autour de lui des conseillers. Il a des conseils en matière politique, il a des conseils en matière économique, il a des conseils en matière internationale, il y a politique internationale et tout. Alors quand il a un problème, il va appeler tous ces gens-là. Si c'est en matière économique qu'on doit traiter, alors les économistes, Monsieur le Président, si on fait ça, nous pouvons nous en sortir économiquement. Si on a un problème, il y a politique internationale, à Kobenga conseiller en matière de politique internationale, comment il va faire? Comme en matière spirituelle. Quand on a d'autres bateaux, nous sommes entourés dans Oseka. Matuna bakolinga mutu mususu akotate. Surtout si on a dit que mon toit n'a pas les mingi. Parce que nous, on a dit que nous porte ya bolingo to kota. Bakoki kolinga te nga pe na ebisi batu nyonso o bazali ko komela bango ke prenez docteur Pierre Petit bo komela bango te. Bo komela bango yo kata makambo. Vous comprenez? Bo komela bango te. Mon frère, tala tozo sala makambo eza ba jeté. Ozomona nazana papier hôpital na liboko nanga. Je devais être hospitalisé et être opéré. Naebisi médecin nanga na poto na lobby pas question. Pesanga ba kalma na kende Congo na kende ko sala conférence oyo. Tango na ko sa conférence oyo nenga na ko zonga o sala nga intervention chirurgicale wana. Vous comprenez? Donc ça ba blague té. Donc j'ai mis ma vie, ma santé aussi en jeu. Na ko sala réussite awa. Na mon hôpital oyo ko traiter nga awa té. Au Congo, hôpital malongo ezaki. Ezalité, ce que les cinquantenaires. Ce que les alliés pour aller en Afrique du Sud. Bon, mais vous avez la question, pourquoi ils aillent en Afrique du Sud? Pourquoi ils aillent en Inde? Parce que l'eau qu'ils ont été coquille vide. Docteur. Aya memiling était pour nani. Memiling des obangi saye. Oui, na ibi batumingi babanga ka. Tamusu koka ono melaki yango awa na Sinaïm house okoko melango pe na memiling. Non, mais c'est on ezali ouverture ya news christique. Yango monaki to nalingaki ouverture ya news christique to sala yango na cadre moko boye apaisé. Simana yango toko banda maintenant manifestation publique. Tina na Saint-Thérèse toko koma, tina stade des martyrs toko koma, toko bandango après. On ezali réouverture. Il y a news christique pour le Congo. Est-ce que vous êtes sûr que le pasteur Bautika est vraiment libre au Sala parce que vous avez sa copie dans le Congo est ya bango. Congo est ya bango. Congo est ali ya biso nyoso. Ma sœur, Congo est congolais à 100%. Ma mère est du Kasaï oriental, mon père est du Bandundu na Idiofa. Mon père fut militaire ici dans ce pays. Mon père fut au premier groupe de policiers gendarmerie de ce pays. Moi je suis né au Kalufungula. Donc ba mususu ba na ba wuti na bakananga oui baza ba congolais mais ba wuti na bakananga ba wuti bipai na bipai nga nazali kinois de naissance parce que na bota ba na Kalufungula na yebi même bâtiment oh maman nanga na papa nanga ba vandaki ka papa nanga zaki policier Congo eza ya bangote. Quand vous faites mal les choses, il faut accepter qu'on vous corrige. Toye pona ko réformer bango, toye pona ko corriger bango, bata la musala oyo bango basali. Diable akotaka na bandal chaque vendredi abimaka dimanche na pokwa batondani na l'église na bandal bayebisanga diable wana kotaka kuna autaka wapi diable wana kotaka na bandal chaque vendredi na pokwa abimaka dimanche na soir diable wana avandaka na place nini sirène wana utaka ne bala fleuve Congo avandaka na place nini na bandal bayebi place avandaka na jusqu'au pour éclaircir vraiment batutu bayeba place alors to comme na souka émission nanika na poser tika biloko ngana eko luka brashmate. Moi, je suis venu pour enseigner la news christique au peuple congolais parce que le Congo est dans les dérives. Un véritable homme de Dieu ne peut pas être comme un mendiant. Nana manger, atom la msapa laksa. Nana moni na rokeli na bureau kotika invitation.
pour la présidence de la République, voici votre invitation. Pour la PPRD, voici. Oh, c'est un bureau, non? L'audience pour rencontrer le président de la République. Il y a un bureau, il y a un cabinet. Sur le gouvernorat de la ville, il y a un bureau, il y a un cabinet. On a déposé invitation et pas il y a DIRCAB ou bien dans son secrétariat. Voici l'invitation de la présidence. Même si le président ne vient pas, il peut envoyer ses conseillers en matière spirituelle, en matière religieuse. Rapport et je les invite de venir. Parce que ce que nous allons traiter, c'est le problème qui regarde le Congo. L'avenir du Congo. Où Congo va? Alors merci docteur, to comme na souka nga lingi numéro de téléphone ceux qui est dispo comme ça ba te belé ba bengalo. À part ça, to kabano na question mon tunayo par rapport le président Félix Saza président Mboka na biso. Est-ce que d'après aux assure que yende mutu akobongisa Congo oyo ou bien comment après na souko pesi numéro de téléphone? Congo ba ko bongisa yango na molimo d'abord. Na molimo. Bon, akosala bien na Congo. Na molimo d'abord molimo. Simana yango musuni. Molimo, tu peux avoir de bonnes intentions, tu peux avoir un bon projet, mais projet on a ce que ça a essence spiritualité. Projet on a voué à l'échec. C'est pourquoi dans le Binabino, la news christique est venue dans cette ère nouvelle que la RDC est entrée pour amener la lumière christique au Congo, pour que le Congo soit éclairé. Parce que vous êtes dans l'obscurité la plus totale. Moi, je ne vois pas comment faire des projets dans l'obscurité. Ce qui me lit les côtés, même kolia tokotika, même feti et kokatana, pour me lili et koti. Tokolinga d'abord muinda eya ko éclaircir biso pour toyeba o esengeli kosala. Alors, mon frère, n'a toute une question. Je viens de la route de Matadi. 3 mois, il y a saison sèche. Sa route de Matadi. Sa route de Matadi, il y a 2 ou 3 jours. Au moment où nous voulons entrer dans la saison de pluie. Pourquoi dans ces 3 mois-là, la saison de pluie? Est-ce que bateau bazo raisonnait bien? Pourquoi ils ont fait passer tous les 3 mois qu'ils devaient faire un travail calmement, paisiblement, dans un climat là apaisé? Ténèbres. Pour bazo na katamulili. Bazo sala makamu à tort et à travers, à l'envers. Tout. C'est le président pas en katamulili. Donc il faut la lumière. Le Congo dans son ensemble est dans l'obscurité. Dans son même biso ndenge toyebo tozana keba parce que obscurité on appelle et ko envahir yo pour continuer kata obscurité. Merci docteur. Là ligne op ce numéro de téléphone comme fond pour babengayo ma mission TV chaîne à référence. Donc numéro na téléphone ya Kinshasa ezali 084 84 35 762 084 762. Donc, si on a check code, c'est-à-dire plus 243 84 84 35 762. Et nous avons la conférence le 12 septembre 2019 de 15h à 19h à l'hôtel Memling. Entrée gratuite. Alors merci vraiment ma mission TV chaîne en référence nasi bouti kolanda docteur Ndenge éclairci biso pour na koya na République démocratique du Congo pour na changement ya mboka na biso. Merci vraiment na bande ko tout au bozara na niveau Europe bobenga biso bo pesa confiance na ma mission TV ba moro bombito surtout na niveau ya libanda ba Pablo Sita na niveau à Londres bota la ma mission TV. Merci na Derrick na sima ya caméra bozala brancher na ma mission TV. Rendez-vous na hôtel Memling. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.